Balingami na pesi bino mbote na kombo na Yesu ngai mama kiese na ye lisusu. Pe nalingi nakotisa lisusu audio na video. Comme habitude nakoma ko expliquer ke soki nasali audio après nakotisaka na video pona tia na YouTube. Nzamba lola pambola biso bokolanda matei oyo na bokebi nyonso. Bonne journée, bye. Amba pambola yo mama saka pambola lisusu pona prédication ya liboso osili kopesa biso Nzambe na biso tolamukilaka tongo pokwa ezali na ba oyo bamoni ngolu oyo ya tongo lelo te. Me biso Nzambe alamusi biso bien-aimé ebele bazana bambeto bakoko baluka te. Nzamba pambola mama nyonso pe papa auti kokota na kati ya lini oyo pona nguya pe ngolu oyo Nzamba pesi biso ya komona mabele ya sika pe likolo ya sika nazobondela Nzambe na lola. Éternel Dieu de miracles Seigneur, Yahweh na ye lelo lisusu kozongisa matondi epai na yo. Yahweh na mikitisi lokola bebe na se ya ekuluzu na yo. Nkolo sukula munoko na ngai papa, munoko ezali ya masumu, munoko ezali kofinga, munoko ezali kotonga, munoko ezali kosala mabe Nzamba lola, ezali koloba pe oyo esepelisaka yo te, pwete ezali na solo ya masumu Yesu. Munoko na ngai epetolama, pwete na tato lelonga, pwete yo lobito tambola na mukili mobimba Nzambe, pona ko evangelize, pona koteya liloba na Nzambe. Nkolo liloba na Nzambe ya solo ekendaka boloko te, na yango tolamukaka nango, tolalaka na yango na ba oyo bandimela. Kolo dispose motema ya moko na muninga na tongo ya lelo, pe gloire na ye bako éclater na tango yo, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tozotanga na mukanda ya Actes des Apôtres 12. Actes des Apôtres misala ya bantoma. Actes des Apôtres 12, tozo bandango na verset 1 tina 11. Eza mwa mulaya ntuka lelo ba mama bokolimbisa peut-être toko leka mwa muke. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, combien de fois babenga biso bakangami? Combien de fois tozala bloqué? Combien de fois bakangela biso na ndako? Ebele bazalaka ya kokangama matambolaka. Ebele bazalaka ya kokangama maliaka. Ebele bazalaka ya kokangama me asalaka pe ndenge mutu nyonso asalaka. Tango zaliko salo zaliko zwa mbongo, me mbongo yo salaka emonanaka te. Tango zaliko tambola omiyebaka te ke nazali na bomo epe nazali kotambola. Osantake loko moko te kati na yo bien-aimé, na yango esi okangama na minyololo ya Satana. Bien-aimé, lelo temi na biso ezali ke liwa ya Jacques. Liwa ya Jacques pe bakangi Pierre. Bien-aimé, bana na Nzambe. Ya solo Bible ezali koloba bakobundisa biso kasi bakolonga biso te. Tanke mwana na Nzambe babundisaki ye, yo na ngai pe bakobundisa biso. Tanke mwana na Nzambe abetamaki fimbo, yo na ngai pe bakobeta biso fimbo. Tanke mwana na Nzambe babwakilaki ye soi, yo na ngai pe bakobwakela biso soi. Na yango likambo na mitema na biso fu ezalaka, na ndenge ba maltraitaki Jésus, yo na nga tokozala maltraité, yo na nga tokozala mal à l'aise. Libosa ba religion bien-aimé, poete Jésus-Christ azali religion te, azan Nzambe. Bien-aimé, liloba na Nzambe zalaki kobundisama na ta ya Levitique, liloba na Nzambe zalaki kobundisama na tango ya Jésus-Christ, liloba na Nzambe zalaki kobundisama. Tozali komona na mbotama ya Yesu Masiya, mutu oya telemaka ezalaki kaka Herode. Bien-aimé, mwana bebe oya uti kobotama, eske sengelaki atombola makofi abunda bitumba, me Herode abundisaki mwana ya bebe oyo abotama ki mwana ya muke. Bien-aimé, tango ayokaki ke haleluya ezali na mokonzi ya Israel oyo abotami. Bien-aimé, mabele lengaki Herode alengaki Herode kanisaki ezali ko weli le
ya mukili oyo Herode aninganaki esika azalaki. Herode azwaki tremblement esika azalaki. Alobika abengaki bien-aimé bankolo, abengaki bamikolo babengaka bantoma na kati na eglise pona kotinda bango. Haleluya. Esengelaki ayebake mwana na Nzambe abotamaki esika nini. Haleluya. Nzamba zana bomoi bien-aimé. Bakoki kokanga yo lelo pona évangile. Mais évangile yoka ekokufa ta mukolo moko te. Bakoki kokanga yo pona liloba ya Nzambe. Mais liloba na Nzambe kokufa te bien-aimé. Yo koki kokufa mais liloba na Nzambe kokufa te. Awa makomi ezali koloba. Likolo ya évangile. Haleluya. Jacques bakataki ye mutu. Ndenge bakataki mutu ya Jean-Baptiste na Herode. Ndenge pe bakataki aleluya mutu ya Jacques. Aleluya. Bakanisaki kendenge bakangaki Jacques évangile kufi bien-aimé. Évangile kotikala seko na seko. Ndenge kaka Jésus-Christ azali lelo. Jésus-Christ azali lobi. Jésus-Christ azali na mikolo ekoya. Évangile pe ezape lolenge wana. Poete Bible ezali koloba na mukanda ya Matthieu 24 bien-aimé. Na verset 35 ke nyonse koleka meliloba na Nzambe ekoleka ta mukolo mokote. Haleluya. Babosana ke Roda bosana ki bien-aimé. Akanisa ki fongole zalaki na maboko ya Jacques. Nzoka nde fongole zalaki na maboko ya Pierre. Tango amona ki Pierre atikale alobi. Haleluya. Asepela ki na liwa ya Jacques bien-aimé. Alobi ke Pierre pako zala wate. Pierre soki akangami évangile kokufa. Mema komi ezali koloba Pierre akangama ki bien-aimé. M'évangile kangama kite. M'évangile kufa kite. Meliloba na Nzambe kufa kite. Jésus-Christ akufa kite. Tant que Jésus azali liwa. Tant que Jésus azali sekwa. Tant que Jésus azali nyonso. Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen. Babomaki Jacques. Lelo bakoki ko boma yo na bomoi. Bakoki ko boma nzoto na yo. Bakoki ko zokisa nzoto na yo. Bakoki ko bundisa yo bien-aimé. Me bako bundisa molimo ezakati na yo te. Poete pia haleluya. Jésus azali koloba na Satan na mukanda ya Jobi 1. Tango azotuna haleluya. Atuni Satan omoni musali nanga Jobe. Haleluya. Jobe aza integre. Jobe azali boye. Diable azongisi non. Jobe aza integre te. Jobe alingaka yo te. Jobi boye na boye. Alobi ke na permettre yo okutana na Jobe. Haleluya. Simba na yo nyonso ya Jobe. Memolimo ya Jobe kotusi. Alléluia, alléluia. Amen. Herode atindaki alléluia. Herode azalaki mukonzi ya Rome. Azalaki mukonzi ya Rome bien-aimé. Alléluia. Nambotama ya Yesu atelemaki. Atelemesaki minduki bien-aimé. Minduki na ye ya mukili. Esalaki mwana na Nzambe lokote. Mwana na Nzambe azalaki ya kotelema. Na yango liloba na Nzambe. Ekokota boloko ata mukolo mokote. Liloba Nzambe eko kunda mata mukolo mokote. Liloba na Nzambe eko kende na cimetière te bien-aimé. Liloba na Nzambe eko tikala seko na seko. Bato Herode abenga ki bien-aimé. Bantoma o Herode atinda kisoki botali yango na Matthieu 2 a partir ya verset 3 tina se. Bokene kokuta ke tango bakoma kikuna. Etwali yo bango balanda ke mema ki bango. Esika mokonzi Yesu abota maki. Tango bakoma ki bien-aimé. Bakenda ki kwa adore mwana na Nzambe. Bakenda ki ko loué. Baolu na palata bango ba memaki. Yango nde mutekoma ki carbilan ya Jésus Christ. Pone mema ye na Egypte na baboti na ye. Alléluia. Bible ezali koloba na biso na Matthieu 2 na verset 16 tina 18. Bana ya Rachel nyonso bakufaki. Bana Rachel bakufaki pona nini? Bana Rachel bien-aimé ezali bana Israël. Bakufaki poete abandaki koluka Jésus Christ. Akanisaki bien-aimé na kati ya bana wana Jésus Christ akokaki kokuta mawana. Nzoka nde Jésus Christ akoma deja Egypte. Jacques, alléluia. Herode nini yango akoma ko persécuter vie na yo. Bien-aimé, combien de fois
babundisaka yo omitika omikaba mbeka na kosambela nanga lisusu te po ete baprobleme elekelinga bien-aimé tala nanu Jésus-Christ mwana bebe oyo abotami ayebi makambo ya mokili te me likola mbotama na ye kaka likola puissance oyo azalaki na ye esengelaki Herode abundisa ye yo poza na nguya na Nzambe bien-aimé nguya oyo nkolo atikila biso ezali kati na biso na yango benemi esika nyonso tokokutana na bango bakosololisa biso te bakodongola biso bakoniata biso bien-aimé bakotala biso miso mabe po ete oyo ezalaka kati na biso engalaka koleka mwinda. Alleluya. Amen. Sango malamu ekufaka te bien-aimé. Sango malamu epesaka bomoi, sango malamu epesaka kimia, sango malamu etambusaka mutu na kimia, sango malamu ebatelaka libota, sango malamu etelemisaka bien-aimé melalisaka te. Tozali komona apôtre Paul bien-aimé, apôtre Paul tango amonaki gloire ya Nzambe, akomaki informateur. Alléluia. Jésus-Christ akomisaki apôtre Paul informateur na bamboka nyonso azalaki kotambola, na babisika nyonso azalaki planté yango na babengi ya apôtre bien-aimé. Misala ya apôtre Paul esengelaki atonga beglise, esengelaki ateya liloba ya Nzambe. Alleluya. Na lolenge ya kweplante pe kotika beglise na bisika nyonso yakendaki koleka esika azalaki koleka likolo ya sango malamu yango nde mutememaki bango na Rome. Alleluya. Memi Bible ezali koloba na biso liki na Mark bazalaki alleluya ba disciple ya Jésus Christ te. Liki azalaki accompagné ya apôtre Paul, liki azalaki médecin bien-aimé, azalaki accompagné ya apôtre Paul, mais ali liki nde mutakoma mukanda oyo ya acte des apôtres bien-aimé. Yo nanga tozalaka te na ta ya Jésus, esengeli to linga Nzambe, esengeli to linga musala ya Nzambe, esengeli to lata musala ya Nzambe lokola kazaka bien-aimé. Awa bakangaki alleluya, babomaki Jacques Pierre akufi alleluya. Pierre na boloko. Herode akanisaki ndenge Pierre akoti boloko, Jacques akufi, évangile ekufi, liloba na Nzambe ekufi. Mais bien-aimé, Yesu azalelo azalobi pazali libela na libela Nzambe. Bien-aimé, tango tolobaka to yekusa bana évangile, bana na biso baza ministère ya lobite. Bana na biso bakosala lelo kaka ndenge tolamuki. Bakosala lelo, pe bakosala lobite. Bana na biso tango mona bango bazo sauter na église soki otuni ye ministère ya Nzambe akoexpliquer yo. Alléluia. Alléluia Jésus. Amen. Nza Bible ezali koloba Yesu tango azali kotuna bayekoli na ye. Alléluia. Na mukande ya Matthieu 16:19. Hallelujah. Atuna ki bango yeba eske bato azali kotambola na bango bayebi Yesu bien-aimé. Yesu bien-aimé. Yo osambela ka Nzambe mikolo nyonso eske oyebi ye? Olala kana Nzambe mikolo nyonso oyebi ye? Ofuka maka mikolo nyonso oyebi Nzambe? Bien-aimé. Na Matthieu 16 botanga na bino chapitre o na bao baza disponible. Ba misusu balobaki ke mwana na Nzamba za Eli. Ba misusu balobaki ezalaki Jean-Baptiste. Ba misusu balobaki ezalaki soki Enoch. Ba misusu balobaki ezalaki soki nani. Mais révélation bien-aimé epesamaki na Pierre. Alléluia. Pierre alobi ke non ezali yo mwana na Nzambe oyo azali na bomoi oza Mesia. Jésus Christ alobaki ke revele eza Nzambe ya lola mutu a revele yo. Alléluia. Bien-aimé simba fongola.
nzamba pesa yo fongola lobito yoka kililoba na nzambe netidi biblique ke Pierre yoka ki mungongo na nzambe Pierre baluka ki bien-aimé combien de fois tozali ke Yesu azali koloba yo zali kotambola ozali memi panata ya kotala oyo ezali na sima na yo ya kotala ezali na mopanzi na yo oyokaka memi pa mungongo ya nzambe motambola kaka kiyendi. Alléluia. Amen. Na yango na Matthieu 16 na verset 19 Jésus-Christ aye koloba likolo na yo petolo likolo ya libanga oyo ngai na kotonga lingomba na ngai na yango na pesi yo bafongola bien-aimé apesa petolo fongola mokote alobi ke na pesi yo bafongola bien-aimé linga mwana na nzamba tika bafongola na maboko na yo alobi ke na pesi yo bafongola oyo kokanga likolo eko kanga manase oyo ko fongola na likolo eko fongwa mapena se bien-aimé ba porte yo kanga mutu moko ta kokoka ko fongola yango ba porte oyo yo fongola mutu moko ta kokoka ko kanga yango. Alléluia. Alléluia. Yesu, alléluia. Bible ezali koloba tango Pierre azalaki na boloko bien-aimé. Tango akota ki boloko bien-aimé, azalaki na bato bazalaki kokengela na porte, entouré na kati ya lupangu bien-aimé. Entouré na kati ya lupangu bien-aimé. Esika Pierre azalaki kolala balobi, azalaki na basoda mibale. Basoda moko na mopanzi ya gauche, soda moko na mopanzi ya droite. Maboko ya Pierre kangama, makolo ya Pierre kangama bien-aimé. Sepela otambolaka, maboko na yo ezalaka ya kofungwama. Ozali kotambola, ozali kobwaka bapa. Me Pierre azalaki na difficulté pona kotelema. Pierre azalaki na difficulté pona kolala. Pierre azalaki na difficulté pona kotambola. Bien-aimé, nakati ya porte, alléluia. Batiaki pe 16 soda. Partout bien-aimé pona kokengela kaka Pierre. Alléluia. Eroda kanisaki azalaki mayele koleka nzambe. Nzoka nde esengeli batu nyonso nzambe na bomoi. Baya kofuka manase ya ekuluzu ya nzambe. Alléluia. Amen. Pierre na boloko bato bazalaki kosambela. Pierre na boloko bato na bazalaki kosambela. Paulo na Silasi na boloko bato bazalaki kosambela. Bien-aimé, alléluia. Paulo na Silasi bazalaki na boloko, alléluia. Na Actes 16:25 à 26 Bible ezali koloba louange ezalaki kotoka na kati ya boloko. Louange na adoration ebikisaki basinga nyonso, ekangolaki basinga nyonso bien-aimé. Batu ya boloko babikaki na puissance ya resurrection. Bien-aimé, esengeli tango zali kobondela foko ningisa kiti na bokonzi na nzambe. Gloire à Dieu. Balobi ke Pierre tango akangama kina boloko na Acte 12:5. Alléluia. Lisanga ya bana na nzambe elalaki pongite, ezalaki kwa dore, ezalaki kobondela nzambe. Wana Jacques sakufi bongo bakangi Pierre, biso tokosuka wapi bien-aimé? Na tango wana Yesu sakufa, na tango wana Yesu sekwa, na tango wana Yesu mata likolo, batika libana na bana na kati na église bien-aimé. Totika libana na bana na kati na église esengeli tosimba évangile oyo bazali kote ya biso totia yango na pratique, totia yango na misala bien-aimé pona totombola musala na nzambe. Musala na nzambe ezakaka pona pasteur te, musala na nzambe ezakaka pona mama pasteur te, musala na nzambe ezakaka pona évangéliste te, ezakaka pona ministère te ya 5 ministère te, ezakaka pona alléluia, ezakaka pona ba docteur te. Bien-aimé, yo po fungula ka Biblia mikolo nyonso na bomoi na yo obengami musali na nzambe. Tango mama kesa kweyi, mama ana telema. Tango mama kesa kweyi, mami rei telema. Tango mami rei ya kweyi, mama magi telema. Alléluia. Amen. 1 Thessaloniciens 5:17. Tobondela na kotika te bien-aimé. Libondeli ezali arme spirituelle, arme oyo mundimi akoki kobundela, arme oyo
ekoki kokitisa te. Arme oyo ezalaka na masasi bien aimé, arme oyo ekitaka masasi te, arme oyo ezali fondation oyo esimba mabota bien aimé, c'est la prière. Balinga mitango Pierre azongaki azali kobeta porte, bandeko bakanisaki ezalaki basoda ya Rome, nzoka nde ezalaki mokonzi na mapinga ake kolamusa Pierre na boloko. Bible elobi tango anji ya Nzambe akomaki na boloko bien aimé, asimbaki loboko ya Pierre, atelemisaki Pierre, alobaki na Pierre, alleluya, lamuka lata basandali na yo, alobaki na Pierre lata kazaka, alobaki na Pierre lata, alléluia, Jésus alobaki na ye, alléluia, lata mukaba bien aimé, esengeli to lata kazaka ya évangile, esengeli to lata koti ya sécurité, esengeli to lata, alléluia, alléluia, Jésus, là ta puissance et la résurrection. Bien-aimé, tout ça là-bas, j'ai na évangilité, mais liloba na nzambe fokote ya yango, na sepela kamingi papa Israël, aloba kamingi fotote ya vérité, poete soki vérité zalite, libota na nzambe kokufa, pe libota na nzambe quelque part, ezali kokufa, pe église bele bien-aimé, ezali kokufa bien-aimé, église ezaba pikete, église ezaba mirete, église ezaba tolite, mais église ezali yonanga. Esengeli toyeba vérité. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Balobi Pierre na katikati ya basoda, me puissance ya Nzambe ningisaki. Tango asili siko sala makambo atindaki ye, asimbi Pierre na liboko bien aimé. Asimba Pierre na liboko, atelamisa Pierre bien aimé, atelamisa Pierre, abandiko tambola na Pierre, baleki bakengeli, tomoni bazalaki 16 bakengeli, aleki bakengeli bien aimé, alekaki liboso basoda mibale, bamoni eloko te na porte, bakomi na portail bien aimé, alléluia, Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, Pierre abimi, basinge fungwa maki bien aimé, okangama esika nini, okangama esika nini, kozala blokete bien aimé, lokola mutalati kazaka na hiver, ezala na kimia, tambola na boyengameni. Tambola na boyengameni bien aimé. Nzambo azana bomoi. Eza nzambo asala kabutu pena moi. Akotika biso atamu kolomokote. Bien aimé. Makomi ezali koloba. Angelo simba ki Pierre na loboko. Alléluia. Tango bakoma ki na libanda. Portail fungwa mi bien aimé. Portail mona ki bakengelite. Bakengeli ba mona ki Pierre te. Pierre alata ki gloire na Nzambe. Pierre atondi samaki na molimo na Nzambe. Pierre alataki mwinda na Nzambe. Pierre alataki bibundeli bien aimé. Mukabe za bibundeli. Kazake za bibundeli. Sandale za bibundeli. Bien aimé. Soda, alléluia. Abunda kapamba pamba te bien aimé. Sangere zala. Alléluia. Soki na risigere zala kite. Oh Jésus-Christ. Na okrani soki gere zala kite. Basoda pe balingaki bazala te. Alléluia. Pierre a komi na libanda bien aimé. Angela simba ki Pierre ko bimisa na katikino na libanda. Poeta yeba ki Pierre alobi abanaki kotala na sima. Pierre azalaki kotala sima bien aimé. Mwasi ya lote atalaki sima. Akomaki libanga ya mungwa. Bokenda kokutango na Genèse 19 na verset 26. Mwasi ya lote akomaki libanga ya Mungu likolo ya kotala sima. Pierre bazali kopusa ye na liboso, melongi na ye zali kobaluka na sima bien aimé, atala soki bazali kolanda ye. Tango angelu ya Nzamba bunga kina libanda na porte ya Kasio bien aimé, nde Pierre ayaki comprendre ke angelu ya Nzambe aye kobimisa yo na boloko. Yangwana Jérémie 1:19 Bible zali koloba bako bundisa biso me bako longa biso te, bako bundisa biso me bako kweisa biso te. Bien aimé, Job 19, alléluia, azali koloba na verset 25, bokoki kotanga yango, alléluia, mosiko linanga ya Israele, suka nango akotelema pona kata likambo na ngai. Eloko nini ezali kokweisa yo, maladi nini ozanango, maladi chronique
yo oyo ekoki kobima te. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, parce qu'il est digne d'être adoré, il est digne d'être loué, bien-aimé. Aza nzambe ya tango nyonso, aza nzambe ya lobite, maza nzambe ya lelo, aza nzambe ya alléluia, ya passé te bien-aimé, aza nzambe azalaka présent, aza nzambe azalaka na futur. Alléluia. Nzambo biso toye kobelela. Alléluia. Atelemisi ye minyololo tango atelemaki ekatanaki po ete tango abimaki libanda azalaki lisusu na minyololo te. Gloire à l'Éternel. Mukaba oyo alatisaki Pierre na sentire bien-aimé na sapato ya évangile na kazaka bokokuta yango na Efesie 6 na verset 14 tina 15. Bokenda kokuta yango ke awa pe apôtre Paul atindaki pe haleluya balata kazaka ya sécurité. Ebele babenga haleluya, ebele babenga ma bien-aimé balanda Yesu te, ebele babenga ma bokoki kotanga ngo na Matthieu 22 na verset 14. Ebele bazali kosalela nzambe me babengami bazali muke bien-aimé. Alléluia. Musala nzambe eza nguba na kuanga te. Musala na nzambe ezali lipa na pilipili te. Musala na nzambe ezali lipa na miliki te bien-aimé. Alléluia. Tozo mone ebele bazali kosakani l'évangile. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Liloba na nzambe totia yango na mintu na biso ke mukolo moko te liloba na nzambe kokufa. Yawa kozala libela na libela nzambe. Alobi tobelela ye ndenge na lobaki aventure. Tobelela ye bien-aimé na Jérémie 33:3. Akobimisa biso na boloko ndenga bimisaki Pierre na boloko, ndenga bimisaki Alléluia, ndenga bimisaki Paulo na Silasi. Bien-aimé makomi ezali koloba bakotaki na louange adoration etokaki na kati ya prison, mabange buka na ki ya prison, kura ekata na ki na prison, me kura spirituelle engengisaki temple nyonso, engengisaki boloko bien-aimé ekangola ki bakangami nyonso oyo bazalaki na kati ya boloko na nzela ya Paulo na Silasi. Alléluia. Nzambe aza na bomoi. Pesa ye matondi, pesa ye lokumu bien-aimé. Alléluia. Bondela pona baporte nyonso oyo ekangama efungwama. Nasuki na koloba ke nyonso ya mokili oyo koleka me liloba na nzambe koleka te. Napesaki deja chapitre oyo Matthieu 24 na verset 35. Que la gloire de l'Éternel soit rendue à nous, à Dieu. Amen. Napesi liloba epa ya mama Polina okoka kotonda malongi soko silisi kobondela tia journée na maboko nzambe ozongisi maloba epa ya mama Marie. Nzamba lola pambola biso. Gloire. Gloire à Dieu. Amen. 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 Solo papa na Mungu. Samba solo pe ya Mungu le Dieu véritable, le Dieu capable pour le solo pour kembo masanji ya wepai na yona tongwa lelo papa kupesa yo nasinza kubatela kibiso kutongo zinza tongo isu tongwa lelo. Merci nza kusanyisi biso lisusu kati na kutu papa ezalaki na makasi na biso te na bolingo na yo. Nzambe ezalaki aza eyebaki ete mokona lelo tokokuta lisusu na tongo lelo mpona kopartage nzambe oyo ezali makomi na yo. Polo topesi yo merci mpo te ntango osangisaka biso ozangaka te nzambe ya kolobela biso. Merci mpona kotalisa biso ete nzambe nyonso mokili oyo ekoleka kasi oyo ya yo nzambe etikala koleka ata mokolo moko te. Merci mpona assurance nzambe opesaka biso mikolo nyonso mpo kokolisaka foi na biso papa na oyo toza koyoka papa eza komatisa kondima na biso. Tika nzambe na biso ozwa na yo lokumu papa katikati na grupu oyo. Natiki mama moko na moko nzambe na maboko na yo papa moko na moko bana mpe na maboko na yo nkulu Yesu Masiya. Bible elobi soki yo bateli te nzambe oyo akobatela bobele pamba. Tika ete nzambe biso tosimbama epai na yo nkolo.
na bachef de famille te nzambe oyo bakobatela biso, eza na papa to mama te oyo bakobatela biso, eza na nganga moko te oyo bakobatela biso koleka yo. Soki obateli te nzambe bakobatela kobatela bobele pamba. Tika ete Seigneur Jésus journée na biso esimba bepai na yo nyonso tokosala oyo totiki onka na maboko na yo. Na banzela tokotambola tokomata na biloko ezanga miso mpe matoyi nkolo batela biso. Tokokatisa baprese nzambe eyokatisa biso nkolo na bonzambe na yo papa. Oyo ekebima kati na monoko na biso nzambe tika toyeba kontrole ya nyonso papa. Tobengani mosika na biso ezali ya yo te nzambe. Bapla nyonso ya mongunya papa bongoseki na butwa lelo nzambe tika te ekoma te papa. Oyo nyonso diable alonaki nzambe ebota te na bomoi na biso na kombo na Yesu. Tika ete nzambe oyo lobongoselaki biso yango nde esalama na kombo na Kristo Yesu de Nazareth. Tika ete nzambe eza na hôpital lokolo na ngo eza likolo na bango. Bango bazokende rendez-vous bazokende kosamba nzambe yo akompanye bango papa. Zala juge bakoka na bango bao bakela monganga nkolo yo ozala medecin na bango. Totiki journal lelo na maboko na yo nzambe nyonso tokolia tokomela kolipetola na makila na yo oyo tokosimba nzambe epetola makala na makila na yo oyo ozala mobateli mpe mosungi na biso topondeli bongo na kombo na Kristo Yesu de Nazareth de Tomini. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors oui, bonjour Mama Guédou Laxin. Oui, avant de faire l'invitation, on a une date.